Hello, coucou, bonjour, mbote, mingi na bina nyesi tuba ya bolinga kama moja ya nit. Na pesi mba mbote, ebwe ma vipi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Bonne nuit de konanga, est-ce que vous allez malamu? Wabino ma million, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Qui m'est allé, vous de votre côté, c'est comment vous allez bien? Oui, kate le foufou. De votre côté, vous allez bien? Oui, wabino, ça va. Nous avons la carte à Léopoldville. Kinshasa la belle, nde boyebika ngai ta na bimaka na lakisa bino kake na bimi na za te ta mpe na zongaka lakisi pe bino ke na zongi ngai yo. Voilà, là je suis au Congo. Ngai wana wa bino maman Eliane tu na kati ya mboka na biso Congo. Voilà. Ngai wana maman Eliane ni tu. Je suis à Kinshasa. Vous savez nous déjà à Kinshasa. Bande kolanga boni ba santé est-ce que boa malamu kimi ezali ngai ça va bino mameli ça va na kati ya mboka na biso Congo moi yango ese ngali moi engali mboka biso ya kitoko Congo na biso ya kitoko moi Congo na biso bino boyebi partout na vanda na latake awa turo naza awa tu bino mo bomoni yango place naza bomoni wana chez les voisins wana pas ba voisin nga bomoni pas ba voisin yango wana voilà partout dans la zone nga la place boy wana bozo mona chez les voisins. C'est comme ça là où j'habite à Kinshasa la belle. Voilà maman Hélène ni tout à Kinshasa la belle. Tongo etani to pesinza merci parce que kolala kolamuka ezaka habitude de te so nzamba pesi biso mpe ma bon moy to komisi nzambe to pesi nzambe merci. Voilà, pesi nzambe na biso merci. Dans un double vitrage ngungi azate makelele te ngungi te Canal Plus P ezali nyonso YouTube nyonso Canal Plus P yango wana la ville de Kinshasa. On comment mboka na biso ya kitoko. Voilà, moi comment mboka na biso eza kitoko. Mboka na biso eza elengi trop. Ala mboka na biso eza elengi makasi. Mboka na biso eza kitoko makasi. Voilà. Léopoldville, Congo, Kinshasa. Voilà. Sikoyo, boyebi, maman il y a nitu. Na sala ba émission na ngai culinaire. Ba émission na ngai kili ba réalité, surtout ça na kati ya kin. Je vous fais vivre de réalité Voilà. Lelo na za na posa rolia pondu ya mai. Du cœur lelo mama lingali ya pondu ya mai bo pesa minda ko ndiye minde zate pesa minda s'il vous plaît pesa minda na couloir bo pesa minda na couloir banda la kisino mambo mamwinda ko mambo mamwinda banda la kisino ke mambo mamwinda petit banda bisema ke bisana poto to bomanga minda bokomo bome bomoni la maman tala Pomoni la maman, elle est belle, trop belle, beauté naturelle. Bana la lexi bon qu'il faut que bomaka minda. Est-ce que vous bomaka minda ba parce que mon boma minda. Ba ko boma minda ba bomi minda na couloir. Ba bomi minda voilà. Voilà bomoni. Voilà, c'est là où je suis. Bah séjour nanga. Ba maman il a dit tozo vanda yango yo. Bana exo on kina poto ba boma minda ba ko ko boma minda. Ba vandi ba on peut pas ba bomi minda. Moi li ba bi kasima moi c'est la poto boma minda on to comme boma minda bien. On sali bien. Bon, avec la télé-réalité ne bomesa nanga mi cœur nanga yewana. Toujours. Ba bloro ni non. O sombi na bangi ya mi cœur. Oh ni non.
Dans le monde de la cuisse. Il y a un pinker. Waouh. On va aller dans la makemba. Mais quel est makemba auto qui ça? C'est là le tout hein? C'est le tout hein? On a le tout on dit c'est maïwana. Bon appétit Mickey. Merci. On a moni mutumo akomi boli ami sabato ba senzi na ebise musenzi ndeyo tango lera na restaurant lera deva banzete. Oui, na répondre penza ngabi musenzi ndeyo tango lera na restaurant lera deva banzete. Bo tango lera na fête lera deva banzete. Na ebise yende musenzi. Oui, trop bon trop couillon. Moi ba tumso za ceux qui awasa le Cameroun répondre ta moi ne tso yuma nanga. Oh bah que tout le monde peut devenir voyou. Ba ka ndé bomba mbongo. Ah! Mais nous avons un peu de temps les gars qui n'ont ça. Oh! Bato balia te pona yo na ABC nga na bi musenzi nde yo potango liaka na restaurant liaka deva banzete potango liaka na fête liaka deva banzete mela mwana nga mela voilà nga boy toujours ça na Kinshasa très bien entouré avec mes enfants. Bon lelo na sana posa rolia mbisi lelo mon pango. C'est mon pango, hein? Lelo mbisi. Il y a un pour moi, il y a un néné au mbisi. Talié, ouais. Moi, il y a tout mbisi. Pour moi, le bamalé, mais le quoi, mon a eu la coloba. Mickey, oui, puis père petit a fait ça déjeuner, na déjeuner. Mickey, père petit n'a pas on a sali Père petit n'a déjeuné télé le père petit. Bon mais maman ça. Le belano, on t'y gagne la coupe. Le belano. Père petit on maman là. À comprendre le à comprendre le voilà, l'homme mbisi ya mai. Lelo pondu bacha solo na mbisi ya mai na makemba. Hein? Pondu bacha solo na mbisi ya mai na makemba. Yango nde biloko toli toli ya bio. Gogo. Lelo mbisi. Yo bia musuni munene boy. Musuni munene ngabi bande. Kuna mesala koketana na tebo tikanga na lia na ngai. Oh chena libumu yango nde ya yo. Ya. Oh eza chena libumu na oteza ya yo te. Oh chena libumu okende bale. Oui. Oh chena libumu yango nde pona mono changer suki. Non. Oh défriser. Qu'est-ce que ça veut? Oh chena libumu yango nde ya yo. Et pays. Et on a payé ça donc le lot, tu as bis à maï, mi cœur. Je prends soit de mon bis de maï. Mais à mon deuxième lieu. La petite fait ce qu'on a dit à mon bien. Le deuxième tour. Le troisième tour. Mi cœur. Oh, peut-être seulement Baba Louba. T'as ça dans Pondo. Mi cœur, peut-être mon loup. Eh! Des pères et des mères. Des pères et des mères, quoi? Oui. Donc Thompson, moi Thompson, oh. Il y a moi qui ai Pondo. Pondo mai mi cœur. Moi solo na kati. Moi mungu mukinde tokolele. On peut se ba santé, ta ba santé. Moi mungu mukie. Biso kola ntsala kinde kite tokola na Pondo mai na Thompson moko. Papa ntwani makisa. Tika. Sa kindolo bana jiki sala kinde ki wana yango te. Na poto pesa. Elo ezali. Elo mungu ndenga na ngam kona metaka ole kisa na sanza. Na sanza. Na kwa mungu ana te. Upesa na pesa vitalo wa. Tozata kuna. Bisoka numéro 20. Toujours. Tozata kuna te? Azakaka. Biso tozata kuna te. Azakaka. Mickey, ça un peu vite. Tout le monde est lingue. S'il te plaît. Voilà, donc là, tu es dans ma camboria. Bon, mon déjà, je suis très bien installé. Très bien installé. Ouais. Voilà.
Ah, tous les makambo kolia, mikera lamba. Ce qui a lambi, comme ça tout lia bien. Bien manger, c'est le début du bonheur. Il faut bien manger. Il faut qu'on bien. Bien manger, c'est le début du bonheur. Il faut qu'on sans autre nom à l'âme. Voilà ce qu'on est l'oubou yangoana. Mikera zo ki ndiko kolamba sikoyo. Vina ngaka aboyeti, bo pensa mino ka aboye. Mama Odile, nga wenze nanga noiselle yo manke nga mama Odile. Mikolo na zana koto yo wenze nanga noiselle yo manke nga mama Odile. Oh là là. Wenze nanga noiselle zo manke nga. Mikolo nga na koto yo. Mikolo koto yo nani. Nga na yaka nanga complète. Na pe na couscous. So na moi mko na posa olia te. Couscous eza. So na moi mko na kala te. Purée ezali. So na moi na kote ba soupe ezali na yaka na nyonso. Nyonso na yaka nango. So na moi na sali ka soupe na meli na lali seke na ngo lia te. So na ngo lia ka Miker à la cuisine. Allez. Biso wana to lia kitoko. Net sigobo na posa ko lia mbisi ya mai. Mbisi ya mai. Na pondu. Miker aussi même en pango, hein? Ouais. Mbisi ya mai. Na pondu. Mbisi ya mai na pondu ya mai. Mai ya moto, na kati ya mbisi, hein? Voilà. Ah, Miker, yo kote kolamba. Yo faut ya kokota kana la providence. Mais tu as pas dans l'amba, il faut rentrer dans la providence, maman. Et Mickey, aussi, mi panzite, hein? Sont bien, hein? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que l'on peut bien, maman? Kasi ngande na mambo leo kutuba ngombe kuna na zate te siko biso ngombe biso potona na formal te eza ya bien moni bien contrôlé par rapport à bloc Afrique mais neti boyo ceux qui ont les soso fo soso abomoy soso otambola ya bomoy wana nde na kolia mais on soso na bino na congelé wana mais détrompez-vous na poto pe to lire ba congelé hein ba wiliki wana se to za to lire ba nkuna mais est-ce que on a lire biso na papa to lire en côté biso peut-être papa linga ka to sumba ko to za ba marché pendant soso abomoy ya on biso to lire ba to ka fait na ba to soso ngana za trop soso c'est vrai par rapport à papa trop soso est-ce que to lire na soso abomoy mais siko nde na yebo na ko kende na ko zonga comme nango mbisi non mbisi ça nango penza boye vraiment ya bio mbisi ngo kende na ko zonga leto le mon pongo après demain sans ambasingi to lie mboto ya mai ka mbisi ya mai ya Miker après le mon randa kaka bongo tina ko kende viande na oliate le seul on peut retumba nyonso mama tokolenga na ba formule nyonso ok wana bomoni bana bazobongisa ba jeune fille nga bango wana baobongisa déjà biloko ya kolamba po bako kolamba et voilà Miker na kati ya makusa nde boyebi apesa na explication lelo tolobaki bien que lelo pondu eza pondu ya mai leto bezo pondu compliqué te leto le pondu mai ok maman pondu ngo solo kitoko pondu totutaki pondu na ai na ndembi na matungulu na poivron na pipi ya vert nde totutaki pondu po eza nango pondu ya compliqué te otia boye mi pondu ya baluba ya mai totie comme ba épice moi épice ouais toki wana soki naotia mafuta mbila mafuta mbila mpe totia ebele te mama mwa mai wana kaka voilà après totika etoka nango oui après un moment bongo ta mosono yaki nango ezali tomoso totia sikoyo te ok etoka nano soki etoki ekomokende neti onango solo kitoko biloko elanga na makala kaka agu mosusu so enoki epres obela nde toboka solo totie dans poisson etoki topanzi
Donc à niveau aux on a fini qui a ngos tika on a to et bon tsunga na pondu na motoro na mapondu ba tout dans ba puis ça t'est belé te maintenant mais quand même hein. Voilà. D'accord. Et voilà. To fini qui pondu la biso. OK. Et d'autres. Et voilà. Ah ouais, toujours si na biso ya bio. Toujours. Il faut que la biso ya nzungu kandeza boye. Kandeza laka. Awa totsaki ndembi, itungulu, céleri na moi muscade mukie na ba pipi na feuille. Ndesiko na rajouter tomate na ngai ya. Comment tu as des belés? Té, na tia mukie. Tu na sauté? Et là liboke. Ici. Liboke ba tia tomate belé. Belé, tu as ça à mon avis, c'est bien tomate on des belés. Moyo na tia omoni. Bamisusu pe omona atiki ne boye batie kaka mwa kirkima na kati ça est moins jaune ngala ngikirkima te voilà aina le bio ezongi na moto voilà totiki ezotoka makemba pe à côté na olia sikote apoto na olia na makemba za moto osanga makemba on sikote na olia sikote ni bela elle va na nanu so ngena lia ndio na sikobo selinga makemba Et voilà la famille, ma famille du cœur. Vous s'abonnez massivement à Eliane Nitu TV. Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV. Après avoir qu'on s'abonner, vous activez la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une chose qui est contre la carte. Il y a la chaîne Nabiso et Eliane Nitu TV. Voilà ce qu'on a. Toujours bien entouré avec les enfants. Toujours bien entouré. Toujours. Appartement néné, 3 chambres, 2 salles de bain, 3 toilettes, salon, salle à manger. Voilà. Sinon, c'est beaucoup sur le pondo. On a pas foutu mon bandé dans les vides. Uchasko poisson, tu na étape ya poisson. Poisson moko kaka. Ya mai, tu veux dire on a mai, si. Ba mai. Mafuta mo batie mukie. Mukie kaka. Eza ya mai. Allez. Eza na ya mai. Poisson moko kaka. On a fini qui pondo. Voilà. Na fini nga. Après, esili ekonga étape to panza poisson peu to cha solo. On dit la chebeli. OK, c'est l'étape en occasion. Bonbon. Ngongo ekoki. Tozo panza poisson na biso. On savait le wanikuwa. Usenya na za soko liango. Odek se lo kuwe. Une Thomson. Facciamo tutte. Sende muito longo de bom cuo. Tá macabro. Sende to longo. O so ganhia o maquele no moto eu ca. Ele poisson isso. Amanda contra aí ma vie. La mamma è parlato dopo la mia gioco è. La mamma è sotterrata tutta con la moto. Bon. Pondo yo. C'è fatto tanti pondo Pondo a mai. Che va? Alla siamo pondo a mai. Tande toka. Pondo ya mai matamba. Sisi kono to tshompe lutu te. Ko toka kabu. Voilà, tu as une étape mususu. On a vu ça comme qui na obela. Tu vas en case. Pondo como que na obela. Ouais. Moi na baloli. Solo kitoko ouais. Na yo cha solo na so. Point na cha solo na so. Po solo elemba ezaka zoba. So na tiango na ibandeli ekoteba. Solo emona na te. On a besoin solo emona na kati ya pondo. Tolia
Pondo pe kitoko makasa. Pondo kweza batuti na liboka. Batuti na liboka. Yango nela linga. Ona okena mo posa bongo ha. Voilà. Tuta ona ba bongo nyoso moni pondo ntunga. Solo kitoko. Voilà. Ona okena mo posa ka boye. Okena pondo. Okena lumba nanga, na mbisa mai. Voilà. Ndeka boye totiki sikoyo. Ebeli nango. D'accord, donc on se voit tout à l'heure à la table. Voilà, Miki a assisté au lamba. C'est ce que vous avez lambi. Bon. Bien manger, c'est le début du bonheur. Nga lia kalanga. La lia. Très bien. Miki. Awa, tozala mipandi. Tozala mipandi ya okalinga. Na mwa poivron kaka na mwa matungulu. Awa mbisi ya mai na mbisi. Tombola na mwa mbisi boye. Mwa ta tombola. Voilà. Mbisi ya mai. Mwa soupe Soupe mwa lenga. Awa tozana pondu na biso tobaki. Pondu ya mazala. Oh, eza pondu ya mai. Pondu ya simple ya compliqué te. Na mopanzi pe makemba yango na okende kolela. Pondu na biso ya bongo tobaki eza ya mai. Oh te ya mai. Na futa muke. Omoni solo na biso eza kaka mobimi bimba. So totiaki yango na bandeli. Engaki moi bikinga na lingaka pe omoni so tuti pondu. Tuti pe na solo na ka pondu na kelengi de ba mama bandolesa biso kasi. Pondu na relengi moko tuti pondu tuti pe na solo na ka. Ona okendo sela na bongo. Voilà. Pondu peza ya liboka omoni yango. Masolo na biso eza na mibimba. Ya moto alie boye ayoki ke. Lelo pomo oya te de tolia pomo. Pomo de mama. Pomo de oya te. Voilà. Bien manger, c'est le début du bonheur. Boyebi ke wabino mama Elia ni tunga musarangeza mambolia service de la providence. Boyebi ke na sara ba émission culinaire. Oba mesana ngala ba soza mutakanda kotala ngate po ko sepla na ona ngate su ko mutakanda kotala ngaite po ko sepla na ona ngaite. Voilà nana ngala kati ya mboka Congo ba naza mboka Kinshasa yango yo. Toza na mois de décembre naza mboka Congo. Ndenge na mesana boyebi ke ngala mutaba kwenda futuka. Honorable Zakari Baba so bino déjà ki yendenga azawana ya mamba kwenda futuka. Bon makamusu bona posa koyeba boyeba te mais kwenda futuka kande makambu. Bloka kolia yango wana donc na okendo lia kitoko na okendo kolia na makemba. Okendo lia na makemba. Voilà. Mika. Merci beaucoup. Comme toujours au service de ma maman. Voilà. Fini ki biloko nanga. Tokisasko makemba. Ouais. Alia ya moto. Voilà. Merci Mika. Merci. On se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc la deuxième vidéo, moi je vais vous donner bon mon place na olia siko to tiki Mika wasana ni awasa makemba. So za balboso kote na s'abonner na Elia Nene TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification. Mena baka mingi so za mutokana kotala ngate poko se. So za mutokana kotala ngate poko se peno na ngate. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzani kalusaku muna. Nzamba nube chineba na betu bons. Bye bye.